Papa nani? Gakarango.
awa toza précisement na extension ya nécropole côté tokole mikanda eza na liboso awa deuxième cimetière nde bomino bozomona émotion toye mpona kopose pierre tombale mpona kohonorer papa Samaki. Il a été un bon papa, il nous a beaucoup servi, nous avons des mémoires inoubliables à son égard. Que son âme se repose en paix. Il a été trop cher pour nous. C'est comme s'il était un deuxième papa Moussemina. C'est lui qui nous a élevés, qui nous a encadrés, qui nous a donné de bons conseils, qui fait que nous devenons comme nous sommes ici. Nous n'oublierons jamais. Que son âme se repose en paix. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous nous avez aidé à honorer cet homme. Que Dieu vous bénisse. Chaque chose, c'est tout le Samaki. Oui, après ça, ils sont paiement. Mais oui, arrêtez qui paiement, il n'y a pas de Samaki. Il va là. La fraîche, à propos de là. Zambe na Bolingo, Zambe na Kimia, Zambe na Bozoto. Yondo yebi secret ya liwa. Nyonso tango na ya kokende azonga na mabele. Opesaki biso papa Samaki. Azaki très cher pour la biso. Azalaki kokuyenda bokoli biso, asungi biso mingi. Kombo na yo ekumisa mapona ye. Yo kotika bomoi na ye na maboko na yo epema na kimia. Nzambe yo yebi ndenge nini azalaki motema malamu nini azalaki na yango. Asalisi biso mingi na yango moni toye lelo kohonore ye. Batela biso totikali pesa biso mayele
pesa biso lolenge oyo ye azali kolakisa biso po ete totambola mpe na nzela oyo atambolaki yango elakisi lelo ki azalaki moto oyo akoki kobwakama te. Merci na oyo esalami tobondelaki mpo na yango yo olobi ete topesa lokumu na bawei na biso toye lelo kopesa lokumu na bawei na biso na yango komona ekumisama opesi biso mwa moyen ya kosala yango pambola moko na moko oyo atie makolo na ye awa batela biso mpe oyo ezala leson mpo na biso tosengi yango bongo na kombo ya Yesu Kristu amen. Tokosenga na Samaki Stani ako s'incliner pe akozwa po ya fleur ako déposer na sens ya symbole ke ye pe a participer na okunda papa na ye. Maïda Musaye osangisa libota molimba bango mpe bayeba kozala ensemble bapaka baza na mingi te nakati na mikolo mingi bakomaki te nayebi te mokolo wana bazalaki na liloba koloba eske lelo lisusu soki te bazala liloba koloba bakoki kobakisa oyo ete tolokwa avant ke baya ya biro mpo bakoya kokomplike situation lelo kutoka kene madamu batela bana basa ba conscience bisika bakenda batambola te ngape papa za kimi oya ngaya bon ya papa Samaki oyo akufa ndaka ici cérémonie pour na awa esili sikoyo tozosima nzela tozozonga bandako avant po tolalaki toyaki banda lobi tokomina na bandako Nzambe apambola bino. C'est fini,
Bon, en réalité, nga naza semeki. Oyo azaki semeki, azalaki papa na biso, ye abokoli biso. To honoré ye ndenge a honoraki biso. En tout cas, to kundaki ye selon bosenga ya famille pe ya bana. Balingaki ke to kunda papa na bango esika moko. Un jour, au bango bakoya kosala visite, bakuta cimetière na intact. Ezala telo kwa ba cimetière mususu bokundi lobi bokoya kokuta bakundi mutu mususu likolo babuki tout cela. Yango moni to préférer ki cimetière oyo to kundi na kimia nyonso nzamba pambola bino. Papa nde mtaza likamba koloba soki anana ni kamote aza mwana to vani na yo mbule belé makelele ezaki te matata ezaki te nzamba yeko kabula biso en tout cas pona ngai na ye eloko moko mabele kaka te nasengi eza mokano ya nzambe akene kopema na kimia biso pe tutikali na kimia aza na eloko koloba merci. Merci à tout le monde pour participer, merci. Et puis, balé qui n'a pas de comme ça, merci, merci, na lengi ba soutenir ngai pour na koya kosala eloko yo déjà volonté à bisoni surtout lengi to yokanaki pour toi moko wa kozala possibilité à koya kotala papa aya kosala Pierre Tombal. Monsieur Souatika Limbala Sima, ceux qui vaillent, vous visiter Kakapo déjà, Pierre Tombal, c'est ça. Merci. Tout le monde a papa, qui papa m'a dit, donc, ça qui vraiment surtout pour la classe là. Surtout même pour encourager trop, même il y a qui n'a pas surtout classe. Mais malgré à Koufi, à Mouniata et moi, Nazo. Ok, merci. tuyena tala cemetery apa bandika to bandanga ne bandika to suka se pebile no so mbote ba mafifi ba mambota ino no so na bana no so atindi bino mbote. Ok, merci. Alléluia. Alléluia. Bueno, más adelante. Oui, on va il y a bien combien? Il y a 1000 fois, il y a 2000. 5000 dollars, c'est les mots. Pas bien. Mais ezalaki na bana pe ba mama ba papa mingi ba monaka te
comme symbole toza mpe na mwana na biso oyo azorepresente biti oyo azorepresente yawi oyo azorepresente samaki azorepresente bibi azorepresente Requel bien Blanchard akosincline soki mpe akozala na un mot à dire mpona kombo ya bandeko nyonso nsima na yango cérémonie ekosila okozonga mpona kocontinue recueillement taki mama na yo ntango akofaki ozalaki boyokana botika kolela boyoka Mama zali olinga biso tolala nzala te. boyokana Maombola milo. olingaki omi olingaki biso mingi oza kosekisa biso mingi tozwaki tante ya koya ntango yo okufaki lelo ngai nayi korepresente bandeko nyonso to batikali mpona kohonore yo obosanaka yo jamais moko ntango tika obosanaka yo pesa biso makasi pesa bana nao makasi naza na mingi ta koloba nzambe abatela tema na kimia na bana mpe ndeko na ye makusu oyo totikali na ye Mayongeza mukasi ya bangongolo mechas banda ya mchezo wa banda ya mzmuslo ya mngongole ya mngongole ya mngongole je pense que tiki ba occupation ya bino nyonso boye kobanda kohonore samaki Tani oyo azalaki mobali ya mama Marie tosilisi kuna toye awa honore Koko Marie Mikanda oyo azalaki mama ya Marie, mama ya Biti, mama ya Batebele. Pona biso le nakanisi cérémonie esili sikoyo tozozonga tozokenda lemba esika oyo tokozwa malili bongo topanza. Je pense que esili bon okende na bis on va porter correction rapide. T'es habillé à Betty Boro. C'est ça qui est en 2020.
Comme dans mon exemple, 2020. Ah, c'est une année. Ah, condition eza nango epekisami omo ate eza bafoto banini bafilme kaka oyo abinga mpona nini mais oyo eza bakangi interview. Mboki na balani biso tu akili Joyce TV c'est votre journaliste Rachid Mukoto donc nous awa tozalaki na manifestation moko tuti kozala nango oti korenouveler ya tombe ya mama Marie Mikanda oyo tufaki atikaki biso mais tuti korenouveler ya tombe ya bimbe toza na papa na biso Stani alingi ameka nanu koexplike biso par rapport ya ndenge touti oyo ya vision na ezalaki nini par rapport à ndenge akomaki aute ayatala mpe ndenge place bafundaki ye na place oyo azaleli na ndenge azaleli ayatala mpona reakeli bonjour tomoni bino awa toyi awa na protocole mpona korenouveler batombe ya mama Mikanda ntango bokopesa liwa ya mama esalaki bino ndenge biso tozalaki na bino ezalaki na biso te omoni sango ya boyoka na mosika elakili diferent na sango eza pembe ebushaki mitema ya bana nyonso toyaki mpena na susi makasi kosala un jour moko aya kotala ameka mpe kosala oyo oya kosala na oyo baninga batingi pe présence nami ezalaki awa lelo mpona bandeko nyonso tu bazali kuna toyokanaki moko aya etangama ekenga naria yango wana yaki mpona kosala kombo ya papa na kombo ya Marie Mikanda. Sentiment na bino nini eza nini ke par rapport ya renouvellement ya tombe sepeli na ya te moto deja kopaki na sepeli na ye otala sentiment na eza esenga moto nyonso tu soki oboti tokanaka toujours ke mwana asalisa yo mais ezaka obligatoire te soki mwana azwi aza na possibilité ya kosalisa yo soki mpe yo mama oza na possibilité kosalisa mwana omwa makoki oyo bandeko biso bana tozalaki nango na bolingo tozalaki nango ya papa na mama yango esengela na yango wana. message nini opesi na bandeko oyo batindaki balobaki boya kotala oyo boya kotombe ya mama na ya papa message nini opesa bana par rapport ndenge batindaki mpe ekokisani osali message nini opesa banasiko bango nyonso merci na participation na bango nyonso tu de loin de près donc merci mpenza na oyo basali emonani mpe na famille mobimba ke soki bango te eloko moko linga kosalama te apesi bango mpenza merci na oyo basali na situation nyonso to elekaki malgré eza mpasi mpona koloba mais nzambe afungaka merci mille mpona bango. Merci vraiment, merci na bino balandi na biso tu akili Joyce TV. Ok, tozomeka su kozwa interview mosusu touti kozwa papa Stani mais tomeka mpe kozwa bandeko mosusu par rapport ya idée ya ndenge motu ya donc awa merci toza na papa Jean Moke bino tu boyebi papa Jean Moke maintenant tolingi tomeka kotuna papa
tuna moke bonjour papa. Bonjour. Touti komona bino na tombe touti komona touti komona na mari mikanda na papa na biso. Esala onenge nini par rapport ya ndenge touti kolia elekini nini. En tout cas, naza ko remercier premièrement bana nyonso pe famille mobimba. Soki boyoka ezali te eloko malamu okoki kobima ya te. Balobi mosapi moko etongaki lamba te. Et puis union fait la force. Maman abotaki biso, akolisi biso. Tokundaki maman très bien, le concours ya bande commencer ba na poto. En tout cas, basengaki Stania za lokola témoin. Ya komona ete toza ba leader. Awa na Kinshasa pour na ko aider bango, pour accompagner bango na ba action nyonso. Tokundi maman bien, tokundi pe papa Samaki très bien, tokundi maman na nécropole 1, papa Samaki tokundi na nécropole 2 et Samaki Estani aye amoni famille nyonso basepeli tolalaki libanda lobi lelo na tongo toye tomoni batombo bokomona yango mpe na bililingi vraiment eleki bien Nzambe apambola bino nasengi vraiment merci mingi merci monsieur le journaliste. Ngana tamboli na ye, yoto yo tamboli na ye, ngana tamboli na ye, yama kwe, ngona mage, ngana tamboli na ye, pasambe, irakese, moyese, kozala mwana Nzambe, esengo, 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 kozala mwana Nzambe.
Ok. tozongi pepele nde toza boye touti otala tata mwasi na bino na cimetière na bokilo na oyo ya soda na minute oyo tozongi ndako totamboli bien bino mpe bozala bien biso mpe toza bien talaka nde toza ebele shimu na mobimba yango oyo ebele totondi awa bozala bien. Objectif na biso eza atteint outi na nécropole esika tokundaki papa Samaki nécropole esika tokundaki Marie Bikanda tokei malamu tozongi malamu awa eza na esika ya na salle de fête tobana moke tumela mwa quelque chose ya malili nzambe akumisama tokei bien tozongi bien. Merci na oyo bosali tokokisi posa na bino nzambe apambola bino apambola mpe biso merci. Pesi merci na ndenge bosali manifestation oyo tokende na cimetière ya papa na koko napesi bino merci nzambe abatela bino libota nyonso kote boza kuna na Londres ngai mambo ya mambuta noko biti obosananga mambwe obosananga noko nanga no requin ya mambuta pasi ya solo obosananga mambo ata lisolo te ndeko nanga nzambe asunga bino yawi napesi bino mbote na mambuta na bana nyonso merci. Chef de famille groupement de cimetière donc comme la bande très bien na memaki bango pe la zone bango bien yango napesi bino merci na bolamu oyo tosalisa biso makasi oyo po honore ya na ngai na mobala ya na bino otie biso na otie biso pena na valeur pena na babebe mibale oyo si je me remets na papa mona monde m'appelle manka yawa odinto mbela kopo ya zi po to pangana mais na pesi merci big golf bib yambuta yawi bino nyonso oyo bosali nzambe apambola bino abakisa bino bokokundanga mpe kande bokuti yali ape onere kaka boye ngai mabeya napesi bino mbote mobimba bino nyonso napesi nzambe merci ndenge touti cimetière kotala bawei tozongi napesi bino mbote merci nzambe apambola bino aya fosi napesi bino mbote bino nyonso ozala na esengo biso awa touti na cimetière nzambe asungi biso mbula ezalaki na likolo na mbula ebeti te yesu azwa lukumu vitali bino bakendaka bongo twasisa makambo babomba bilongo na kote biloko na basali misiki eza te benda Alors, ndenge tolembi wana banda lobi boyebaki bien todalaki wapi na ntongo mpe ya lelo towuti wapi moto akoyebisa bino na place towuti azali te bino moko lokola bovanda na boyebi totamboli mpe mingi yango oyo tozongi awa tolobi boye tozali baresponsable moto nyonso oyo atikaki ndako lobi soko ozwi mwa likambo baninga bayi korejoindre yo pesa bango merci na ndenge bino nyonso bovandi wana ngai nakoyebisa bino mwa message bamoke bafatigue oyo boza nango mpo na biso topreparaki molangi moko ya sucre na miss girl soko ozwi problème mpe eza te soko mpe ozwi te problème mpe eza te kozwa na yo biere kozwa mwa miss girl wana lere soki ekoki osimbi nzela orejoindre bana oyo totikaki na ndako nakanisi toza na message mosusu te oyo ya kopesa bino merci. Bye.
bongo topanza na bino. L'ambiance est clairement ce soir.
toyuti kosala Pierre Tombal papa installé makambo nyonso eleki bien sikoyo toyokutana awa mpona kokabola mwa poko awa toza na lemba toza na super lemba pembeni ya ekolo na pyramide nganda kombo pyramide tovai na bandeko na famille na mwa moko mpona toza na bandeko mosusu mpe ya londre awa toza biso nyonso ana famille donc merci à tous kosala Pierre Tombal papa na ntongo bazalaki kuna mamutu elengaki bien epuis tozali awa juste mpona kokabola mwa jus mai masanga soki tosilisa mpe tokendaka bon nasepeli vraiment nayebi te tozobengango de top Congo. Pardon? Non, il y a Kelly Jones. Ok. Merci mille d'années pour soutenir le biso. Nous avons biso avec filmé critical bien là. Tant que nous sommes sûrs que tout cas ça événement où comme nous t'as dit ça c'est bien. Ok, merci pour DJ Steve. Donc ça on a c'est qui que déjà c'est quand nous sommes merci vraiment na balani surtout que nous déjà na papa ça là par rapport à bonjour papa journaliste à chaîne Joyce c'est présenté comme c'est par rapport à l'organisation ezalaka na nzela bilili parce que mondele esasala teknologie na makambo nyonso kala ezalaki kaka alo makambo mosusu eza ya kobatama me mondele achange je alobi te bilili ezolanda na nzela moko na maloba donc oyo tozosala yango ezopesaka mbala moko vraiment organise eleki bien talaka libota yango mpe ti ndenge eza wana eza libota moko ya bien eza bien organisé donc eleki très bien ebamisi makambo nyonso tout ndenge esengelaka mpena bilongo esalama esalami nde bien donc organisation esalami très kitoko balobaka ke bawei bazalaka na droit te bawei barespectaka bango te mais eyaka bato mosusu lisu na bango mpe emonaka na mosika bavie baza awa te baza na ngomba kuna mosika tatona bange na ngomba seawa te po comprendre bino eza nde kuna to nde fois te bamikili banini bavivre ke te bawei bazalaka na droit esengeli bavivre mpe droit na bango nde te stani akiti na force na bango nyonso to bato baza kuna tetangi bakongo te oyo ayebi aza na kati ya koyeba na oloba eza nde yango wana akitisi le terrain tomoni ke na kitisi le terrain azokotisa nde sikoyo yo ya bawei ndenge esengelaka nde basali organisation basala batombo wana nyonso te na calme basorganize na kote ya matanga ndenge ezalaka tala kaka matanga ya matika banini famille oza organize po makambo nyonso tokeleke organise donc
eleki bien eleki très kitoko famille bango nyonso soki baza awa na baza kuna bazala desite bao baza sur place bavivre événement ndenge ezaleki donc baoyo baza na mosika bazomona nde bilili eyelanda mambala moko na maloba donc bakozala desite eloko nde tozakosenga yango wana nde tosepeli na yango po esengaka bongo na famille motu mosusu amonaka na mosika te mosusu amonaka na mosika ntango amoni avivre nde asali action yango nde oza sikoyo na kati ya action bilili ekoloba bino moko mpe bokomona yango ya mingi nde eza te yango esenga toloba nini awa toza na place moko toza tokakana mwa masanga mwa bière mwa citre mwa ekokolia en tout cas ndenge tolobaki eloko nyonso tu na ebandeli soki ebandi malamu suka mpe kendaka kaka malamu donc ebandaki malamu nyonso te ezokende mpe kaka awa toza na place tokokabola mwa kopo mwa kolia mwa nini yango wana ezosenga lelo eleki nango te eleki tre kitoko elekeki na kitoko merci na Kelly Joy Studio